tu voté numéro 20, tu as le bureau de vote. Tu voté numéro 20, tu as le bassage de dépouillement. Tu as le bureau publié de ton pandémie, tu continues à faire Tinati. Voilà. Bon, si on a mis souvent, on a mis de place dans les alliés, on va infiltrer ça, on a qu'à m'en par exemple, ça veut dire que tu as bien, tu as bien, tu peux faire des éléments que tu as bien, tu as moka. Tu fais la mise, tu fais la mise. Le colon, c'est pour la Congolais. C'est pour les Congolais, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est les journalistes, et là, vous savez, ils ont déjà élections. Moula et Betty, stade de Martyr depuis 7 heures. Ils ont dans le débordement. Même si le cadre, place la biche est déjà inondée. Et là, vous avez sa face du monde, Félix Antoine Tshisekedi a la concurrente. Mais le monde entier va avoir une élection à la face du monde. Quand on va dire la Wendy, on va se mesurer. Mais il y a une élection à la Malédou. Et là, on va au stade de Martyr. Et là, c'est que Félix Tshisekedi a populaire. Ataba Sangani, Babimisiye. Félix Tshisekedi a voté hectare ya Moulaye. Hectare a voté hectare ya 50%. Après le 20 décembre, on a okutana yo na ko biso ndeko. Toujours dans le cadre, il y a match à l'élo, vous voyez bien très bien, on a image, vous voyez bien très bien, tout le monde Fabrice Sylvain, il est sur le scène politique, le tout est appel, le roi il y a Mabélé, le roi Zalikambo, il y a Sacré, le roi Zalikambo, il y a Fachi Béton, vous voyez très bien, il y a IDPS, avant que vous ayez le fruit, il y a la République démocratique du Congo Mobimba, à qui j'ai dit déjà bonjour mon avocat. Bonjour Ndeko de Kasso. Balobi qui non, est-ce que vous allez, vous voyez, l'accès biceps, Moïse Kapina, le baki, que non, vous l'accès à Tindagi Bandiwa, Katanga, vous l'accès à biceps, il y a l'accès à biceps, il y a pas paquet, mais le lot, cause à biceps sur le plan politique ou comment. Mais c'est les journalistes, et là, vous avez ça, ils ont déjà élection. Moula et Betty, stade de Martyr depuis 7 heures. Ils ont dans le débordement. Même si le cadre, place la biche est déjà inondée. Et là, vous avez sa face du monde, Félix Antoine Tshisekedi a la concurrente. Le monde entier va avoir une élection à la face du monde. Quand on va dire la Wendy, on va se mesurer. Mais il y a une élection à la Malédou. Et là, on va dans le stade de Martyr. Et là, c'est Félix Tshisekedi a populaire. Vous avez la Moïse Katumbi, désigné candidat comme il y a l'opposition, bon, on va rater. Mais c'est les journalistes. Ataba Sangani, Babimisiye.
Félix Tshisekedi akotika écart ya moulaye. Écart akotika écart ya 50%. Après le 20 décembre, on a okuta na yo na ko soke ndeko. Écart etikali ya combien entre Félix Tshisekedi na kanda opposition ozobimisa. Vous assure. Papa je m'assime. Nous sommes là le bar. Est-ce que bilan vraiment sur le plan de bilan, vous êtes sûr que notre bilan est positif? Bilan chef de l'État positif. Et là liboso article 43 où il y a gratuit l'enseignement. Plus de 6 millions de bana en classe. On a gratuit l'enseignement. On a construit un bichot. Donc, on a un programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires, il y a des territoires aussi sous le salamité. Naza Mutamadimba. Naza Mutamadimba. Naza Mutalungi. Bichot na Lungi basali l'école. Na mbongo ya chef de l'État. Abimisi mbongo asali l'école. Asali biso banzela. Neti biso Congo central. 2018. Nous avons voté le président de la République. Mais 2023, nous avons voté ma casse massivement. Nous avons fait une majorité. Nous avons fait ça. Merci de moi, Fabrice Sylvangui. Vous lancez appel Nini. Surtout parce que nous avons déjà le moment de la campagne. Congolais pas pour ça. Nous pouvons déjà à Sali nécessaire au monde. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment nous allons armer la bouche et comme la place et peut remonter à puissance. Mais comment dit que santé universelle, ma maternité comme gratuit. Il y a un candidat la bouche déjà numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un moment qui a porté tout choix naïe pour avoir la campagne dans le niveau Congo central. Le directeur du cabinet, son excellence, André Wameso, il y a avec la présidente de la République dans le monde, on a la campagne dans le Congo central. Voilà, image, c'est-à-dire quand je parle de Fachi Béton, vraiment c'est du béton. Béton national, vraiment c'est du béton. Moi, la Moka, Fabrice Sylvangui, total à Nenge, de punition aux alliés, tous les 24 communes de la ville province à Kinshasa. Les journalistes, na phase à liboso élection en salama. Elles ont une bande de tambola makolo, batona ba pesi bango polote. Batona ba candidat pesi bango takanya kati, ba pesi bango loko mokote. Ba tambola makolo, batota kimbanse ke ba tambola makolo. Ngiri ba tambola makolo. Pona ko la sabolingo na bango envers le président de la République pour oser la réélu na deuxième mandat na ye. Bon, total appel susu. Ndenge Fayulu aboyi alobi tant mieux si faut ceux qui Moïse Aza candidat commun tant mieux batika Félix Antoine Tshisekedi à sa deuxième mandat et le Lionel. Papa, nous sommes en politique. En politique, geste nous faisons compter. Même Fayulu a dit que le bilan Félix Tshisekedi est largement positif. Même Katumbi a dit que le bilan Félix Tshisekedi est largement positif. Il y a Moïse Katumbi, Azara incarcéré. Papa même coupé c'est un passeport. Félix Tshisekedi, Alexandra Bolingonaye, a dit que c'est une description politique. C'est une zonga, a un passeport à Congo. Est-ce que Balinga Mutundengeni, Alexis Azak Congolais, Azolinga Bandekonaye, pour tout avancement, Pembongwana, il y a Congo, on a vu sur le lobby. Mais quand tu as Marambo, l'équipe de l'Onakatsama, les Bankulu, Kakaye Moko, Moïse Katumbi, il a traité des Kassaïs comme des talibans. Et en plus aussi, un message à Salaki, tant à quitter dans les Bankulu. Suite, il y a un suite, il y a un massacre dans les Bankulu. Les journalistes, constitution de cannabis, et puis si Congolais sont dingisa, enfant de la place à l'Ingé. Nous, Congo, nous avons fait Kikwiti. Nous avons fait na Kassaï. Nous avons fait na Katanga. Et là, on a une incitation à la haine. Et ça, quelques Congolais, on va manipuler. Na moins $100, na moins $50. Bakot, ça va être xénophobie na mutu. On va créer crise. Dans la crise, on est au salam. On va oui, donc il y a une sécurité, élection et salamaté. On va dire que la campagne électorale est au salamaté. Le lancement de campagne. Dès le lancement de campagne, les bandits, qu'il pleuve, qu'il neige le 20 décembre. Je veux que nous créons élire le chef de l'État, numéro 20, pour que ça ait deuxième mandat, n'avait pas continué Misala,
oyo azalaki na yango. Voilà, et puis quand la sur le programme à Moïse Katumbi, à l'objet que non province pilote naïe, les alliés Grand Kassai. Est-ce qu'il ne joue pas le double G? Mais c'est le journaliste. Les méchants questions à Rotama comme on a été pour la campagne de dévoiler Babylone Cognoso. Il y a Abalina de Burundese. Il y a beaucoup de nationalité d'Outège. On a besoin de Mboka pour repérer sa moto ou constitutionnel la vie que toi qui est déjà Bisso Nyos. Quand avec sa force na Bisso. Azali gouverneur il y a Katanga. Pendant 9 ans. Pendant grand temps. Ok. À cause de l'espoir. Matika lo sa elo ko mo leta la Katanga lelo. Ma compagnie belé aux acquis à l'état. Ma synthèse. Ma kaboli pour l'intérêt à ma benga na bango. Le ça comme président de la République. C'est que Moutouana à Okabola Congo. C'est un Moutouana au Kabola congolais. Là, il n'a pas comme tel que le Lubumbashi. Il faut avoir un passeport ou un visa. Ça ne se fait pas dans notre pays. Depuis que Moutou, alors on a trois de temps pour la cautionner Congo Moumba. En tant que tu es congolais de père et de mère. Mais comme avant de te rendre c'est que le premier phase de visa. Ça ne se fait pas, c'est le père. Moutouana a retiré la président de la République la Boka la Bissoté. Donc, Azana Moutema Yamabe, Azana haine, Azana division Katinaye. Tant que tu as une division, alors diriger. On va dire que diriger, c'est-à-dire prévoir. Quand on a dirigé, prévenir, avenir, il y a pas tout royal lobby simanayo. Quand on a division, on a haine. On retire le Kamambo Kate. Marambo kana haine, Marambo kana bonne foi. La Katia, Congo na biso. Voilà, merci Boyoki, Mouamboka, Fabrice Silvangi, Azali Bongo cadre. Il y a IDPS, il y a le Baka Fachi Liboso, nous sommes à Sima. Ça dit Fachi Liboso, nous sommes à Sima. On m'a donné la seconde mandat à Fachi Béton, le béton de la nation. Je crois que non, Makamou et les gars, bien dans la République démocratique du Congo. Kolanda, à image, il y a stade de martyrs, et puis le Moro Boloba. Là, on commentait le remonté, le Moro Boloba.
Bosalisi ya likolo pese na ndenge akutanisi biso awa ya mibale nalingi natondo bino bana Gil bana Congo matondo mingi mpona ndenge boye ebele kolakisaka tozali na bomoko ya misato nalingi natondo bandeko na ngai ya union sacré nayebi lisusu ndenge tobunda mpona kotonga lingomba oyo tobengi union sacré bandeko na ngai ya union sacré oyo olandaka mot d'ordre na ngai na octobre 2020 otelele bana Gil bana Congo bapesa bino basombote mpe tomonya bisika bozali boyeka kotanga bino nyonso ezali te mpona oyo kobosana moko na ya komema ngano mpe matondo mingi na mosala oyo bosalisi ngai to kamba ekolo wi bana mboka Congo napesi longonya na bandeko na ngai ya union sacré pamba te soki tozongisi makamisi nsima bokoyeba lisusu ndenge manda oyo ezali kokende sila ebandaka nanu na coalition oyo tobengaki FCC 4 coalition wana ekabi mboka pendant 10 ans bato bakanisaki ke tozokamba mboka zoka ezalaki na kati ya bitumba wana ezalaki ya bamisusu balingi batikala na oyo tobengi statu quo bamisusu baza kobunda mpona totonga mboka ekende liboso kasi ntango na ye komona ke bakungi tibiso mbula mibale akorompwe na morompwe kaka ye na ye kozwa mokano oyo bokaki na moto na biloko oyo nabengi union sacré yango wana bomoni na tondi bango otondi mpo ntango bayeba makasi na bango et là je dois dire que na ndeko mpe ya FCC ebele balandaki appel wana balandi mpo baye koyeba baye kocomprendre que nzela oyo bazalaki komema bango ezalaki obungi. Il fallait être du bon côté de l'histoire. Pour comprendre qu'il fallait être du bon côté de l'histoire. Histoire yango tobandi yango na 2021 avec le gouvernement ya bawayo oyo ekangami na ndeko Jean-Michel Sama, le premier ministre.
le président au Kokaté. Quand il ici, nayebi mboka na ngai monene nango mpe makasi nango mpona kokokana nango esengeli kobanda soki tobandi nde tokoyeba soki tokokoka to tokokoka te tobandi na 2019 basali kaka makambo na bango wana oyo ya borompoint wana metala na biki ntango toyekozwa gouvernement na biso ya peuple ya bawario na 2021 misala ebandi kosalema kongo ebandi kotozama lelo tokokisi gratuité ya enseignement tokoti sikoyo gratuité ya santé tolobi tobanda nanu na bato oyo tobengaka na français catégorie vulnérable c'est-à-dire bamama na bana baike tobandi nanu na bango mpo bastatistique ezali kolakisa ke ebele ya bamama na biso na ya bana ya sika tozokota bazokutana na lingwa mpona makambo ebele makambo ya accouchement makambo ya vaccin makambo ya nutrition kolia ya bana nyonso wana lokola makoki ezali te ebele bazokutana na makama nalikaki nalakisa bino moke wana mpona koyebisa bino boye ngai kandida na bino numero 1 ngai mokonzi ya mboka Congo démocratique nzambe akolokola ngai pema etindi ngai na tia
balobi me koma tokoki kotombola moko oyo bato nyonso na mokili bayebi ke mboka na biso ezali na barichesse. Mais comment se fait-il que mboka oyo eza na barichesse oyo bato nyonso bazali koambie batwa richesse wana biso moko bana Congo tozali na pasi yango naye kocomprendre na comprendre nalobi jamais po makambo esila esengeli natia mayele na ngai makasi na ngai na mwana ya Congo. Congolais, il faut aller au centre, il y a ma préoccupation, il y a ma souci dans la vie. Ceux qui te fait Congolais, la centre, de ceux qui s'est lié dignité dans la vie, de ceux qui s'est lié fierté dans la vie, Congolais à Kotonamo Kanaye, la Téké et le
yango oyokaki likambo oyo ya programme de développement local bato mpona ngai wana mpona likambo wana makasi ezali likambo oyo etali bino programme wana ezali ya bakongole bino bato eseye kolanda programme kotala bozolini azalisala mosala malamu mpona kokokisa programme wana na kotala bozolini azali koboma mosala wana mosala wana ekosalisa biso kotonga ekolo na biso kongo tosilisa bapasi nyonso tozali komona 145 territoire ebandi kosalema esali ke totonga baekole na baterritoire na biso nyonso ya kongo na kongo naza koloba na bino tosi tolekisi ba 1400 ekole esili tongami bacentre de santé ekotikala nsima te ntango nazali koloba na bino awa à peu près par 800 à 900 centres de santé esili tongami etikali deuxième partie oyo kobanda ya 145 territoire ekotala sikoyo makambo oyo ya agriculture boyebi yango na nazongisela bino sikoyo likambo oyo ya do ya dolar ezali komata mingi po biso na kongo ezali eloko moko te tosalaka awa biloko nyonso o bakoki bagrande biloko nyonso baopération ya ndenge nyonso toimportaka yango alors mpona koimporte yango kosomba ngo na bamboka bapaya koya na lwawa esengaka toujours dollar alors dollar ntango ekosenga ezala ebele ebungi na circulation omona emati yango wana mpona kokombatre likambo mayele na biso initiative na biso etali ya kobanda production locale agriculture na biso tozali na makoki ya kolekisa bana kongo nyonso tozali na besoin ya kosombaka farine ya masako to bamanioke to baloso na bamboka bapaya te nyonso wana ekoki kosalema na kongo mpe kosombama na franc congolais ntango tokosala yango na ndenge wana okomona ke tokopesa franc congolais valeur okomona ke franc congolais ekobanda komata vase ya dolar ngai oyo naza koloba na bino napesi ka loboko ntango nakomi mokonzi ya moko napesi loboko na mokonzi ya rwanda nalobi na ye ndeko makambo oyo ya kodestabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda bavoisin seko na seko koluka misala oyo tokoki kosala coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu bapeuple na biso esepela asali akosi ngai na kondima nzokande bayede na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo
kofongola miso nalobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo il faut que le Canada soit ça la misala boye baké basali bato oyo bapaya bazali kopinda bazali kofula bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu mais biso bana ya Congo esengeli totelemela likambo wana toboya yango libela na libela. Voilà, merci chers internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bomoni, moi la Fati Beton, Aouti Koebisa, Bakongomani, Tota Aouti Koebisa, population naé. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Boye Bakeno, Bakalenda, Bapaya, Bazali, Ebele. Oyo bakokoka voir même que tant que comme agresseur comment ils ont participé mawa bien parce que bango moko bami la kisi que non bazali ba candidat il y a bapaya très bien parce que d'abord c'est difficile pour se communiquer avec les Congolais très bien c'est difficile pour se communiquer ya ko yebisa ba Congomani que non voilà ngai boy vraiment difficile à quoi bon de diriger les Congolais oyo moko za on a une capacité à relever lingala. À quoi bon de diriger le Congolais aujourd'hui comme on a xénophobie? À quoi bon de diriger le Congolais aujourd'hui on a xénophobie? Et à quoi bon de diriger le Congolais aujourd'hui division la carte c'est pas Congolais? Voilà tous appels à mon Lamboka. Bonjour mon Lamboka. Bonjour papa. Béni santé. Santé madame. Numéro 20. Numéro 20. Fatih Beton de Makam. Ouais. Après si nous avons tactique, nini ceux qui vont voter les 20, il faut que tu jusqu'à ce que le déploiement est au Salema pour que réellement Nani Abimi. Très bien. Donc, tu vas chez Nabango, nous allons sur notre compagnon, nous accompagnons. Nous allons sur le Touré. Touré, Congo, Zabala, Congo. Donc, le bureau de vote, Congolais, nous avons place de Zozani, la Katanga, la Mboujimaï, la Bakongo, l'Équateur, partout où vous allez faire la mise sous. Mboka, le Congo n'est pas à vendre. Le Congo c'est pour les Congolais, s'il vous plaît. Tu voter s'il vous plaît. S'il vous plaît, au Congo, s'il vous plaît. Voilà. Congo, d'abord Congolais. Merci beaucoup, mon Amboka, Mbote, bonne santé. Koyoka, discours top allocution, il y a Fatih Beton, en tant que Congolais, à faire révéler Batoukenon, voilà, attention avec le candidat Bapaya. Malo Bomboka. Nous avons essayé de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Et nous avons bossé que c'est parce que Adali ko bunda bitumba oyo na bande ko bapaya bakotaki ya zoli na akabola biso na bapaya. Et le wana eza vraiment et le kamalongo to sala. Moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ala kisi biso makambo za vraiment ya mutuya. Alors belle makambo gratuité, il y a enseignement d'abord.
alobela mpo ya maternité oyo na ozali kosalema mpona bacongolais nyonso mpoza na gratuité ya soin oyo soki moto abeli mpoza soin ya malonga na elobeli wana mpe aye kolobela biso makambo etali guerre na est na sepene makasi mpo alobi clairement mosala oyo asasali asa construire déjà mire molai mpona nini armée ezalaki na mbango eza so na mbango te armée ezalaki équipe te lelo ekomi équipe elingi koloba ke na lolenge armée ezali kokomonela ekobunda bitumba nde esengeli yana tosengeli na bacongolais nyonso alobi déjà biso boye assez atongi déjà abandi fondation akomi na katikati ole toluka moto okende kobuka nyonso biso tosangana na ye numéro 20 le 20 décembre biso nyonso bana ya masina nyonso oyo nga place nazali boyebake candidat na bino 250 akozala na bino na masina c'est-à-dire ovote 250 na masina ovote mpe 20 na urne le 20 toluka moyen tochanger Congo eza na bosengi ya malamu ya changement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe asaponeli biso ye tokangi ye tokozala na ye ti na ti. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Voilà, Ndeko bonne santé. Santé ça bien. Voilà, on a sepeli parce que la numéro mingi Kolanda o Fati Beto à lobby. Yo tant que Congolais. Oui, ko bisa bandeko ba kotala biso partout dans le monde. Bandeko ba kotala biso partout dans tous les 26 provinces aux alliés République démocratique du Congo. Ana yeko yebisa bandeko nyonso bazotala biso dans tous les 26 provinces ya Congo na biso mboka na biso. Message oyo mokonzi mboka ayeko pesa biso ezama message moko très fort autre ko ignorer te. Toza toyebi bien que te bandeko na biso baza déjà en collaboration na ba étranger pour ba ko la biso ba infiltrer na mboka, ba infiltrer wana ba ya kozwa mboka ndenge bazwaki mboka en otage pendant 18 ans. Alors pour cette fois-ci, nous les Congolais, nous sommes unis et forts. Tozoboya pour que toko lisusu infiltrer na kati ya mboka na biso pour infiltrer aya ko diriger. Toza na Fati mwana mboka ti Fati ko diriger mandat na ye ekosisa toko luka lisusu mwana mboka pour diriger. Tozo linga te lisusu monguna aya ko tsela biso pour tozala na makambo tolekali liboso te. Voilà, merci beaucoup mwana mboka. Tokomi bon la souka bomoni ndenge nini stade Tondaki sika nini ba congolais ba répondre massivement n'appel ya o ba benga Mouka Tombolo n'appel ya o ba benga Fati Beton de la nation ba congolais ba yaki pour la relaxer que non voilà nous sommes derrière vous na o sali o senga lisusu to pe baki ça deuxième mandat et pour que aye ba ko continuer na oyo à Salaki. Merci beaucoup na bandeko nyonso to balandi biso un peu partout. Merci na bandeko balandi sur tous les 26 provinces, la ville plutôt la République démocratique du Congo. Et puis merci na bandeko balandi biso na États-Unis, au Canada, Paris, Belgique, un peu partout Londres. Ici quand nous surtout nos amis, merci Tokutani Bongo, Mbalasima na habité Ndeko. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Venez ajouter encore quelque chose, s'il vous plaît. La bande tous les Congolais partout, par place des alliés Équateur, Boutembo, Kananga, Moujimaï, partout Ali. Toi voter numéro 20, toi faire la mise sur la part bassin infiltré en Boka. Toi voter numéro 20, toi tirer le bureau des votes. Toi voter numéro 20, toi tirer le bassin de déploiement. Toi ça va tirer la Boka Fati publier de ton pandémie, ton continent Fati Tinati. Voilà. Bon faire la mise sur la mise de place dans les alliés, bah infiltrer bassin, n'a qu'à Boka. Par exemple, ça veut dire que Fatia bandi bien, donc elle est bien, tout peut-être deuxième mandat que les gens bien pas dans le Mboka. Toi faut la mise, tu faut la mise. Le Congo, c'est pour la Congolais. C'est pour les Congolais s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On se retrouve déjà demain pour notre analyse concernant la locution du président de la République parce que Balobi Fati Beton ou rien. C'est-à-dire le Congo appartient aux Congolais, ndena lo baraka, Fati Beton ou rien. Voilà, Tokutani Bongo Mbalasima.